Entreprise Abala Group totonga elongo na Abala. Bino batu bozo ba problème na ba construction. O muta famille lenga mbongo, o muta famille salinga boye. Abala Group aye na ba solution na ye pour na kotonga na prix assez. Au vendra na poto, États-Unis, Europe, partout dans le monde, au kotonga na Abala Group na nyongo à crédit. Ça veut dire oye na Abala Group a pesio le pango a pesio terrain, mais yo kopé ça kaka 40%, le reste au kopé ça na échelon oyo lingi. O ngai na mona brique we ko convaincre ngate pona tonga. Abala Group aye libiso solution. Azo pesa mapango ba terrain, azo tonga na crédit. Yo pesa ka 40% na yo monta obino boko yo kana oyo tikali obando futongo malembe Abala Group aoteka na biloko nyonso ya construction. Abala Group eza na France, Abala Group eza na Kinshasa na ba commune nyonso. Na kati Abala Group totonga elongo.
baboni et puis makolo vraiment toza pena même mobali na makolo na makoloise na confirmer que bakolo pena baye kolela ndeko na bango kikola oyo asalaki mosala na ye na G7 et et pas de faire école à moto yango vraiment tozala bomoko tolela ndeko na biso na kimia bakolo oye bakolo oye bakolo est-ce que message on apesaka boyokaka neti lobi na yembaki ntia muni soki boyokaka Gaulois jusqu'à la mort Gaulois jusqu'à la mort je serai Gaulois jusqu'à la mort Mathieu Kibor eloko wana kasi likolo mpe basepela na eloko wana te oyango mpe fundaka bituka vraiment merci tovanda ai mpe Dadi mpona bawangila oloba nini? Dadi mpona bawangila. Dadi mpona bawangila, mpona bawangila. Dadi mpona bapede. Tokote akuna bokoyoka to pe mayebi kaka ndenge salaka to pe. Dadi babolie mbongo na bango na bate. Tolobi kimia tolobi pe po biso tozane na matanga. Tozane bato tokufeli totia na se totia manduki na se po tozoprepare événement le 24 juillet tozela biso soki totia mpe des autres tokobebisa événement na biso monene papa Hervé patron na biso fere egola chete niese moto ya yambo oyo biso tolongaka matanga makolo na ye aza na mpasi na motema po akufeli epeshe oyo azali leki na ye totia ye kimia tobatela ye Dadi emo mpo na yaki ya olikola vraiment naza awa
Merci, vous êtes nombreux à nous suivre. Congo Mokili, number one. Nanga Morote, Nakada la Gigola. Le dernier hommage, je vais rendre Gigola. Na musée national, Nakata Kinshasa R2C. Wabi place Matanga Isaac pour évoluer à Nakata musée. Mais je ne suis pas seul sur cette lieu. Naza Bongo na mon pécho. Après ça, il y a plaisir et belé. Pour découvrir vraiment dans le monde entier. Pour tout naraye, pour tout naye. Naïbiye, pour me gamper reçoit na biso. Tout ce qui s'est passé, dans Zélande, on a besoin de Gigola parce qu'il y a une masse à naïe. Kalingana qui peut trop. Mon pécho, bonsoir d'abord. Ouais, bonsoir. Bonsoir, on a des fans de Gaulois, on a des Gauloises, donc base à la force, l'autre ça mort on a biso, base à la makasi, base à la concentrée, voilà. Oui, mon pécho, tant que yo gili kambo et ça là yo nondeni, c'est vrai que Gigola passé par un moment difficile, mais en tant que mère amie na yo obozala na ye bo vivre ba galère ensemble et cette bandagi vraiment bino ba kumbela ki affaire ngo. Et ça là yo nondeni go ba ndeko na yo proche na yo libota na yo atiki biso. Non, vraiment sérieux et ça là nga bien té. Oyo kango ezaki na ka nga pa bata poto. OK. Bata poto ndemba benga nga po ba informer nga ndenge nini mutu na bino ndeni kuna. Après ko douter na ba dire na bango nde na meka ko relancer ba ami mususu to na ba na ki sasa ba so akati. Nazaki vraiment ngate. Zaki ngate kotala déjà guide digital massa na ngai gi tout loin. Moi c'est un guerrier, un soldat au to bundi guerre à 40-45 jours. Donc to bundi guerre au moins gâté, il y a pas faire. Donc il y a pas souvenir belé bien surtout nganae zaki to bando so na fort. Naibi. Nganae to bando so na fort. Banzela, donc ils ont passé, ça fait mal, mais idée au contrôle, tout ce qui est sur la boue Nzambe les apesaka, Nzambe pe mutazwa. Donc rien à dire. Mais par rapport à Bilobi, à Bandego et Belé, n'importe quoi, à travers les réseaux sociaux, à travers les différentes familles, Yoko Lobaning, en tant que mère amie na yo, c'est vrai qu'il y a pas de Belé, il y a mais il y a le roi. Alors, il y a poto la biso, dans le monde entier, la biso. Je vous dis, les gars dans l'émission en exclusivité sur Congo Mokili, m'empêche l'équipe pour éclaircir biso. Non, les gars dans TV Mikolo, donc si dans l'équipe TV vous avez pour nagi. Na on soit là ba pelle belé ba chroniqueur pour tout ça la émission mais na moi concentré mais le reza matanga ya guinde au monigete na bina na pesa la moi indi ça voilà. Apesaka Nzambe pe mutazwa. Donc rien à dire. Mais par rapport à Bilobi, à Bandego et Belé, n'importe quoi, à travers les réseaux sociaux, à travers les différentes familles, Yoko Lobaning, en tant que mère amie na yo, c'est vrai qu'il y a pas de Belé, il y a mais il y a le roi. Alors, il y a poto la biso, dans le monde entier, la biso. Je vous dis, les gars dans l'émission en exclusivité sur Congo Mokili, m'empêche l'équipe. Éclaircir biso. Non, les gars dans TV Mikolo, donc si dans l'équipe TV vous avez pour nagi. Na on soit là ba pelle belé ba chroniqueur pour tout ça la émission mais na moi concentré mais le reza matanga ya guinde au monigete na bina na pesa la moi indi ça voilà. Mais par rapport à la spéculation ou Yokolobani. Non, bah spéculation les gens peuvent dire laissez les gens parler. Bato barolo banane na bango mais o ngana yebi ezaka Nzambe mutabo moya mutu mutazwa ngo eza Nzambe. Et alors le roi mutazwa moya mutu eza Nzambe. Bon, bato mokili déjà balobage laisser les gens parler. Bato mokili balobe puis il faut ebage mutu akufia za artiste.
akufi mpe sur la famille artistique grand frère naza grand star croyez bani na monde musical voilà monde musical et puis monde entier donc obligé il faut qu'on s'attend si les bois macheko bato ba massa na ba prince matendo bato la ba massa na ba roniki biaki basa lilbo tolio na zwa kaka na lingaka vraiment ko chango pe en place omoni po to sala ba o to sali oyo ba vocal to beti babiloko muche mwana mama pesa sa inali masasi bako beta kanka po to sala babiloko wana ezaki penda eza nzambe et puis à part nzambe conseil ya ba ami donc ba spéculation faut qu'on s'attendre na ngoka po muto akufi aza d'abord une star d'abord donc aza déjà image moya munene na monde musical donc ngai elo na ko senga esa que bato wana bazo spéculer ba leçon diwana bazala quand même na bomoto akufi ya teke muta salaki accident to ndenge ni nente muta dae benda et alors moi maîtrise ezala wana matanga tolela na ye moko ve na biso feregola le patron je suis de nuance puis tozolela pe na bagolois na bagoloise nyonso na sir de atongo baomona déjà mao boye baza ya kosepela ya dega donc bakanga matoi bazala concentré. Est-ce que la date de Côte d'Ivoire c'est toujours confirmé par rapport à Maramouya frère Napso Gigo là où est Bisso pour reporter yango parce qu'il faut mettre à stade il y a Abidjan. Est-ce que c'est confirmé bel et bien ou on a stand-by par rapport à Napso Gigo là Tiki Bisso? Non, jusque là programme ça toi na matanga. Ngai mao na ebige na matanga tosi salon matanga. Tosi sa matanga comme ça ba fan ba oyeba nyonso oyo eza na ba armoire kala mingi tezo nini tomoni chanson boyembeli Gigola est-ce que yo posa parmi bato bayembi na kata chanson na to oyembité et à ce moment so yo yembité na préféré ba na monde na to bota la biso otikela ba mo eloko moko na rolela parce que l'artiste a ko kufa mais les œuvres et otikala Banaro kanise toujours à travers ses œuvres. Gigo la tikela biso nzembo mo kitoko. Afoko mo kitoko. Na habite sokolo ba ni rolela ndenge ni na mo lo yembo mo muke de pour participer na chaque collectif ya bandego. O ba mbela ki Gigo la. Déjà na profiter na pesa mbote na Mama bana ngai, madame bana, ma Lolo Mbemba la canadienne, ma Lolo Lauriane Mbemba la canadienne, Mama ba Jaden. Voilà, botela ba Pichwana ba ngai, madame bana, ma Lolo Mbemba la canadienne, ma Lolo Lauriane Mbemba la canadienne, Mama ba Jaden. Voilà, botela ba Pichwana ba canadien wana ba boga wana. Na nzembo wana na zalagite. Na zalagi na nini na comment on appelle? Na zwaki problème ya nini ya comment on appelle déchirure ya voix. OK. Na zwaki problème à déchirure à voix. Matanga kolela la moi trop et kasenga moi voix. Na zwaki tenter à se présenter mais ba massa ba sagi boulot na yogi ba écho puis na yebi keza boulot bien. Sagi boulot mais nga na zalaki te na zwaki tenter mais pona ba letinga na zako sepela mingi na eloko mo bia za kwemba. Malgré ma vocal les bela emba d'ailleurs route na nzembo o asuka vena biso le padre Ferregola otai obwaka ya dynastie volume 2 mariage malaria asagi vocal ya kota na kati nanga pomona bolamu na ngai kota na kati nanga pomona bolamu na ngai ezala kaka yo pomona lolenge na komisaka yo bakareso talaka mpona bolingo na ngai bolisanga miliki maoche chuma lingaka différence na ngono ya bamomo eza sucré neti chocolat lutia ekanga sucré neti bonbon nikoka ile boss infraction multipliée portée
natumbi bangi na pompe essence anga vertige boy bilo mwa bandenga donc naza bilo wana ndeso na vandi ezongelanga vraiment ezongelanga nazo penser belé vraiment voilà bana poto batali biso to komi na suka ya entretien na biso na yo okolo bana bango nini elo nini bagola bakoki kosala pour que tokabwana gigola lobby dans le banc et togarder la cœur na biso. Merci. Un dernier mot par rapport à cette mortuelle. Non, dernier mot nanga ezaka non. Nazo pesa message dans le monde entier. Pour na bagolo non précisément bazala toujours soudé, bazala toujours fort et puis message dans le monde entier ezaka il faut vraiment moi na moment auto c'est un moment moko diable azo régner voilà un moment moko diable azo régner pena ya makasi en tout cas ba frère nanga ba master ba tantine ba mère ba petit ba koko to luka bende lo nzambe to sambela parce que moment auto c'est un moment moko ya mabe so mona déjà ba makambo ndenge zo leka ba liwe leki moi trop. Donc conseil on peut ça réconforter bango dans la prière voilà. Un dédicace à bateau batalio, je sais bien que bateau belé batalio, mambote et puis to mamona. Donc big c'est pas mon pote Neves Nzundu garçon na Istanbul wana batika ngate bazala nanga toujours et ba mbote lisusu mingi na venanga Dr Jongama Ali et puis ba mbote lisusu makasi lisusu na venangai Rostin Kimbamba race de vainqueur ba mbote lisusu mingi pa ya venangai TJ Mboko garçon de disque et puis sans oublier le président Facile Macheko Prince Matendo donc il va léguer belé au bazuite pour la bana poto pour la surprise 089 622 089 622 08 03 donc 089 622 08 03 plus 243 089 622 08 donc babenganga nazawana pona bango voilà. Voilà, c'était la Mao Pécho. On se retrouve tout juste après cet élément. Allez, bye bye.